Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, la grande famille de BBC. Positive, bonjour, bonsoir. Et c'est que je mes libino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce, n'a toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Merci, Nanzambe Oyo, à Bateli Bisoti na Ngonga Oyo. Vraiment, tout ça, spécialité. Naba Oyo, Batiki Biso, Naba Oyo, Bakute, Naba situation, Moko Oyo, Eza, bien té. Alors, biso ça juste cas miséricorde nae et on a toujours que non, na circonstance nous sommes dans ça toujours matondi et pas nzambe na biso. Voilà. Les autres dimanche la grande famille bon dimanche. Partout bozali les péchés lovers bon dimanche nabino la famille Libota plutôt, Shalom, et ce que nous sommes la famille ici. Franchement, nous sommes la famille. Nous avons été coupés, c'est sous merci, nous avons merci, nous avons abonné plutôt, nous avons abonné, nous avons souhaité vraiment joyeux anniversaire et tout. Vraiment, ça vidéo, message, audio, appel en conférence, vraiment, déco. Merci, Nabino Nyonso pour la considération. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Bandeko boko tananto solo la mouke parce que mon copé photo éclaircira un peu ma camona dans le bon sens dans le bon sens et puis oui déjà que non maman BBC lorsque nayaka ko fingate nayaka langa juste ka ko recadrer tout na vérité parce que tu as dit que non sur les réseaux sociaux les gens viennent vraiment mingi na lokuta oh eza bien les gens oublient que baby saka réputation ya batu chaka personnalité ya batu dans les mauvais sens oyo eza bien té. Alors wana bomoni titre nanga bomoni pe photo ya miniature nanga eza artiste comédien na biso to yebi Mupesha la suprême Mobutu. Black Line to moni pe Domazé celle qui s'est mariée à Balaki Lobi félicitations félicitations na et to moni sous Poutine de l'écriture. Voilà. Nana solo la mouke parce que to moni mariage yandeko ezalaki lobi wana et to mona ki absence ya Ursule Pechanga to mona ki pe absence ya Belleville. Siko lorsque ngana yeko sala analyse bandeko na yeko sala analyse pona lukelango polémique té to solo la kaka dans les bons sens ya koloba ke non la dame ou encore Domazé biso no to yebi ke non Domazé banda kala jouer na CD na cassette et tout abala libale kufa et puis ayeko se remarier to kumisika nzambe félicitations na voilà siko totali na titre na zupe appel à batu mususu mama bébé ndenge nini tomoni batu bazolo bakeno ici pechanga za na feti na Poutine mais to mona bango na vidéo te bandeko yango na uti koloba awa na lobi keno Ursule Pechanga na Poutine effectivement bazalaki na feti wana te. Poutine nanu toyebi ke non azaki abalisaki mwana na ye mwana kombo na nani ya kombo ya Siana bandeko Siana wana aza vraiment mwana ya Belleville soki bolandi ata interview ya Marina laba alobaki nini abi ke non on a vu Siana venir donc mona ki Siana lorsqu'ayaki na famille Libota. Et aujourd'hui, à Bali na maboko na bango. So ki tobito ke desu musika bandeko, Siana alelisa ikutu pe batu era ko sala déclaration era ko latisa mobali na ye bag déclaration na ye azangisa ki pe ko citer kombo ya Belleville oyo batu ebele pe ba sepela ki nango batu ebele pe balela ki na déclaration wana ya koloba ke non quel genre ya reconnaissance parce que lorsque bozo sala ve na bino yo na mobali na yo c'est pour toute une vie. Mais oso reconnaître mutu moko boye oyo alakisio musala o reconnaître que non malgré musala ezaki facilité la kisinga musala na ba rigueur
C'est-à-dire que non, lorsque Belvi à la Kisaba na musala azana ba rigueur pour ceux qui rigueur ezate bandeko betomo na bana oyo Belvi baza bana oyo Belvi de tomo na bango na ba buzoba voire même sur TikTok ou talibango na banini presque bana na nyonso baza ceux qui 8 ceux qui 10 bana na ceux qui oketa na ba page na bango tu verras que non différence eza na bana mususu na kangina no parenthèse wana na kozongela ngo. Alors, Poutine azaki un an na mariage yanani, ya siana oyo aza mwana oyo ye moko alakisi musala. Toko ya ko sala ngo polémique te, toko ya ko loba ngo te so pene ni ngo to fula eza pe likambo ko fula te ou encore ya sala polémique te ya ko loba ke non nani siana boyeboy non, siana ye moko elle a reconnu Belvi na jour na ye ya mariage. O sa déclaration na yo. Ola tisa mobali no pete loba maloba mena mabloba wana malgré maman na ye akufa abi nzambe merci parce que apesinga sous maman moko madame Belvi Kandi voilà qui singa musala c'est que je suis devenu aujourd'hui ça madame Belvi Kandi ala kisi musala na beaucoup de rigueur bandeko sans rigueur bandeko musala kendaka liboso te. Ceux qui va laisser aller zébélé na musala bandeko eza visé za mukuse. Bota na no aja siana wana zo reconnaître que no musala o Belvi à la kisi ezaki na ba rigueur rebelé. Sikoyo mutu mususu okanisa ndire ba lingi ete oh ba rigueur wana nde komise pe o ya zalelo ye moko alobaki yango na ba déclaration na ye. Alors Isaki Esengo, il y a Belvi à Balisaki. Biso no stokyo chama ina monoko te. Tout le monde to yebi ke no Belvi à Balisaki mwana na ye moko ya musala. Mwana ne peza o ya la kisi musala. Siko lorsque batu yango nga er moko elekelanga to ke non na e pa Irsil Pechanga mu pecha Mobutu. Mutu asila Mobutu asila Irsil Pechanga asila to ke nango bongo. Mais ce qu'on tali agitation sur les réseaux sociaux, quand na mariage ya domazé, ba tout ceux qui va payer ça qui va torcher, ceux qui va payer ça qui ni quand pour na ko mona présence ya Irsil Pechanga na éviter Irsil Pechanga ceux qui a comme na mariage landé ça linini. Na ko lobate ke non Irsil Pechanga ceux qui pende nini baza na ba problème na domazé. Ebika bango kuna. O bokoyeba Irsil Pechanga azaki na feti wana te. Poutine pe azaki na fetite, Irsil Pechanga aza même pas na kini, Irsil Pechanga aza même pas na kini, yekuto azali muto matala na te. Irsil Pechanga soki a voyager, bokobona ni photo, to monaka peut-être photo, il y a délégation bakendaka ya nani ya concert ya na Fali ya musicien Fali Poupa. Mais à part wana, Irsil Pechanga ta abaluki ata na Congo, ake na Lubumbashi, ake soki ata nani Côte d'Ivoire, to monaka même pas ba photo. Comme pour dire que non, azaka muto matala na te. Irsil Pechanga azape na kinite. Toko sa ilango pe polémique te. Et loko salinga ke non ya ko sala analyse ezanini. Mutu obo finga. Mutu obo loba ke non asila. Mais façon batu bazonga ikana ba torche. Balobi boye Irsil Pechanga. Mais non moni na ba vidéo te. Ti le lobi no bo comprendre te que non. Ba yaka ko salir Irsil Pechanga bino bola tarape peut-être ba biloko na balobaka mabe pona Irsil Pechanga. Si quand on va bino Irsil Pechanga arrivé à Irsil Pechanga na fête, arrivé à Belvi na fête, mais bozo ta ba vidéo bozo mona bango te. Bo comprendre te que non bato ba memaka biso mabe. Lorsque ba bino que non arrivé à Irsil Pechanga, c'est-à-dire que non Irsil Pechanga za makambu. Muto asila, muto tournaka na ye ba film rarement, muto asila. Mais tala na mariage ya domazé ndenge baluki Irsil. Mais pour votre information, Irsil Pechanga za na kinite. Irsil za na kinite parce que Irsil Pechanga soki azaki lokwa ba mama loketo o ba mataka azo mata avion ye wana na kati avion akangi asali boye. Irsil Pechanga bo moni na maladie wana te. L'essentiel est que non domazé elle a voulu donc Azaki n'a besoin libala se remarier les sous. Nzamba sungi ya baliti. C'est ça l'essentiel. To memela kuta ngo polémique te to banda koloba Irsil Pechanga domazé to ko memela ngo polémique te. Irsil azana kini te. Poutine pe na ngambu na ye etombaki pe bien que non abalisi pe na mwana na abalisi mwana na ye. Oh to koloba te que non Irsil boy nani Poutine boy. Azaki pe na ngambu na ye pe abalisa ki mwana.
C'est-à-dire que nos polémiques exactes, bah, oh, bazar, qui en a déjà, c'est bon. La grande famille, beau aimer, beau partager, hein. Mais moi, je suis parce que biso awa na tobandi toza déjà na hiver, hein. Ma ligne moi te et ça là bien. Bozo landa bandeko. Na moni ba titre kuna arrivé à Irsile Péchanga. Moi je savais na bi bato tant ba arrivé à Irsile Péchanga. Asa Irsile Péchanga za na kin. Poutine ku toi ta balobi que non Poutine azala quitté. To comprendre ngo bien parce que Poutine abalisa ki mwana na ye. Et ça peut polémique était. Bon bazala qui en a déjà c'est bon. Bon utika kala mingi ta ko finga Irsile Péchanga. Na makambu oyo soki Eric abimisa ki oyo. Ye wana komi na sukati. Eric wana akomi na suka. Mais bientôt to komona kozonga pona yo senga pardon. Kobata mana zobata akomi komi finika soit disant que non oh bazo lukisanga nazana kimia te bakomi eloko moko te zana mutu moko te asali nini apporter yo plainte ezana mutu moko te a luka yo azo filer yo il y a personne. Soki yo moko okomi kongaika okomi koloba ba olukanga ba olukisanga nazana kimia te nakomi kobatama papa eza conscience na yo moko o ezo reprocher ya koloba que non na sala ki mabe. Siko conscience wana siko ebandi susu ko sa nini konga esa esprit na yo. Est-ce que ça muta liboso ko ya ko finga ka peut-être ka ndenge ya ki koloba que non Irsile Péchanga soki nini oui. Oh le baki ya nani ya morgue. Toi peut-être olingai ko pona yo kanisa ki no ko kitisa mutu. O kitisa ki Irsile Péchanga te. Par contre yo moko ndo bimisa ki identité na yo. Na identité wana yeba que non batu bako banga yo. Yango na yebisa kabino la grande famille. Bozalaka na réflexion, bozalaka na mayele sur les réseaux sociaux. Yoko ya peut-être le bakeno o salir muninga. Mais o bosala non. Ce qui est sur 100%, à 80%, à 60%, il y a battu sur les réseaux sociaux congolais, moutoune, il faut réfléchir na place nae, à kondi mama loba, oh lobby, mais 2-3 personnes, bah, vous avez qu'on réfléchir à kolobate. Ce monsieur Azoko, ça ou encore bah que non, ce monsieur Biloko a bimisi, ça prouve que non, Aza moutoumou comme B, ah moutoumou il faut pas on m'aimer pembeni nae. Bino bobete là qui Eric en a ma beaucoup. Mais y Eric ta va vendre qui on a ko salir Irsile Péchanga. Aeba kite que non quelque part a BBC identité na ye a BBC image na ye ata bato balinge ba approcher ba ko approcher te pona eloko na yo lobaki ya muninga oh lelo vérité zo bima malembe que c'est faux et archi faux ça qui angoka pona ko tombola mutu moko boye okitisa mutu moko boye bande ko le karma existe bon moni eloko ba bengi réputation encore respect ba gagna ango. Alors lorsque yo za toujours prêt wana na vie à mutu na vie à bato zaka wana pona ko bima pona ko ya ko baby sa réputation à bato ndeko mwasi ndeko mobali toza kaka na samoi toza kaka na samoi bande ko bo aimer vidéo bo partager bande ko na na bo sala kinana lelo tozo tala 16e épisode na biso ya filmé ya armée de guerre. Bandeko, très souvent dans l'Obaka, ce qui Belleville a lancé film. Affiche, on a déjà affiche. Ce qui filme bandi, ngai mama BBC na zoka nini wana ya kolobake no bandeko, to bandi filme tel na Belleville télévision. To banda total filme, to banda filme na premier épisode et que ça la biso bien passe et que ça la yo bien parce que ba film à Belleville au kozwa indice au comprendre film na la premier épisode et deuxième épisode te voir même à ta quatrième et troisième épisode quatrième épisode au comprendre film na te le kola batu mususu batu na ka film au tala ka premier épisode deuxième épisode yo moko déjà conclure que non film e ko suka boy chez Belleville télévision isa bongote. Belleville ce que zolingo tala ba film na bandango na premier épisode donc comprendre bande ko na au moins 3 à 4 appels ndeko moko pa benginga mama BBC naza na 14e épisode ya film oya armée de guerre na landa ki analyse na yo façon lobaki mais na on comprendre na nous te naza na 14e épisode awa na kangami bande ko bolandanga yango na tango na ko loba bandeko to banda film ne bandeli bo bandaka film a Belleville ne bandeli
abenginga lobi mama BBC na kangami a naza na 14e épisode na o comprendre te surtout na tableau oyo ya papa Serge na Léa na mama Annie na Davina na nani na Roche la Rock abi mama BBC na kangami a maele sukinga ngadi maele fe suka bino soki oye kotala obandi film ne bandelité soko linga oya ko bande peut-être oya ko landi nani analyse à mama BBC sali promotion yo comprendre kaka no ke o koti o comprendre pété parce que nga lorsque na ka sa promotion na beta kana na briefera kaka muke na briefer na nga muke na pesi ba tu posa bokene mbango boke ta filmer. Alors et comme il sous n'a expliqué ndeko na bitala moni place na ezaki boye moni papa Serge a pesa a tiana ni mama ni zemi mama ni akenda ye a sundola zemi na ba ni sou ko expliquer na phone eza mabete to sungana mais na ningi juste kana yebisa bino famille bota lorsque film ekoti ya Belle Vie télévision bo bandaka ngone premier épisode bolingate film c'est comme ça qui na 7e 8e ndio yoko kota ko comprendre loko moko te neti film oya arme de guerre bande ko to joie indicité ti na 10e épisode bon il y a eu d'autres personnes au bande ko on dirait Vini oyo na papa Kofi on dirait likambo moko eza wana to comprendre te indice donc to zaki mitwe bande o pété biso bref na ngina lobanini ce qui filme à Belle Vie ekoti bo bandaka ngo na premier épisode pour na kozala souple ko comprendre. On peut comprendre, tu as ka maman bébé c'est ça un gros problème, tu n'as pas relaté yo après OK ko continue. Alors je relater la personne a benga kinga na comprendre siko yo ndake ko continuer siko film. Tango si lobi total ki 15e atala ki siko ne akut donc à comme na niveau moko na biso. Bref, to bandaka film ne bandeli. Pour comprendre histoire yango. Alors, c'était au moins ça. Voilà. Tous ont la lisolo na biso. Bande ko bo matisa ba j'aime au sala biso bien. Famille Libota bo matisa nga ba focus toujours. Na kozang sa soute ka koloba merci na famille Libota. Donc bo sala qui donc hier vraiment fond na ngelinga o pasuka. Ti lelo na batu mususu ba ba retardataire, lelo susu ba continuer. Alors bande ko bo pesinga force. Merci mingi. Abasoué na bino. Merci vraiment. Nzambe nanga apambola bino, nzambe nanga abate la bino. Toza déjà famille. Les péchés lovers, merci beaucoup. Alors, bande koto continuer li solo. Libala ya domaze, Irsil Pechanga azala kite, azana kini pete. Poutine na ngambu na azala kina kini mais abalisaki. C'est-à-dire que non, date wane tombaki, Poutine azobalisa mwana koto pe domaze. Et que nango bongo. To lukelango polémique te. To lukelango polémique te. Bandeko, il arrive des fois moko to bandako réfléchir loko abatu. Bon moni ba artiste comédien na biso nde bazawana ici Pechanga to mona ba Poutine ba mama loketo wana nyonso wana. Bandeko, mutu na vie na ye, mutu na principe na ye. Mutu na ndenge azana lolenge na ye ya ko vivre. Irsil Pechanga azana ba caractère na ye, Poutine azana ba caractère na ye, bazana ba limite na bango. Aimez la vidéo bandeko bo partager. Polémique ezalate, polémique ezalate. Ngape na koya ote koloba keno domaze mariage na abali ne libala na ye a enjoy akende na libala na ye. Ba bonne chance esika ki. Mais absence ya Irsil Pechanga na ya Poutine. Et ça la neti ce qui peut moukeri mon côté et ça la peut on dirait le kuta moko boybo mais la batu sur les réseaux sociaux non. Il faut zaka mutu moko o mutu ça la kaya koloba keno. Poutine nenga zawana abalisa ki mwana na ye. Loko ngai ba déclaration oyo siana bimisa ki lorsque azola tisa mobali na ye bag. Ba déclaration na ye. Kombo Poutine ezaki soki ngai nazali pe Poutine wana na obima kutu te na ko accompagner mwana nanga tina suka. Comment se fait-il que no yo balisi koto tika na mwana na okene isuna libala mususu et ça les marathons? Bazoka pe ba invitation te. Baza pe bato moko baza bato ba busy.
invitation pe nyonso eza pe ya ko se présenter. Mais pour votre information, nangambo peut-être ya Ursule Pechanga zana na kinité. Ursule Pechanga, à ce que je sache, azana kinité. Et puis, il n'y a pas si vous avez ma position à Ursule Pechanga. Pour Ursule Pechanga, ça a fait à Matalanate. Donc, tout le monde a peut-être ma vidéo, peut-être que tu dis, hey, azana poto. Poto, tout le monde n'a même pas à Mati, à tout le monde a des. Tout le monde a peut-être na TikTok, na hey, azana poto. Mais na ba Congo, on a peut-être nenga ke na ba Lubumbashi, ake koto, ba business na ba makamuna salaka. Ala ki saka biso angote. Pourquoi bato mususu soki amati ala kisi bato. Ok ko tele masoki na Rolex okangi photo tindi. Ok to soki ko somba saki soki ya Louis Vuitton oye. Ba via na ba matala na ba ajour. Bandeko bo aimer beau partager hein. Aimer la vidéo beau partager. Malili hein, na mena moi timuke. Bon dans la grande famille. Bon aimer beau partager to solo là. Bako sabino te. Arrivé zala quitté. Arrivé à Ursule Pechanga zala quitté. Arrivé pe à Poutine zala quitté. Arrivé à Poutine zala quitté. Arrivé pe à ya Ursule Pechanga zala quitté. Non mon eloko bo lukelango polémique quitté. Aimez la vidéo, bande, on a au moins 6 minutes, 7 minutes, et tout bavarder, moukia. Donc, je peux tout le monde qui a zané fait polémique, à ce que je sache. Aya karaba kini wana natika nanga ko mona émission au bayambi était mais tout le monde qui na Davina. Davina il était là pendant la journée tout le monde qui na mariage à Siana. Et le soir na mona qui peut Davina na mariage ya Domazé parce que tu dis que no Domazé na Davina ba solo la kana bango. Le monde qui ba tout mususu pe bazalaki ba ko vodor bazalaki. Bon mais ma mariage on a été que non c'est la mariage moko ya polémique non. Ba tout mususu bazalaki. Ba ope bazalaka pembeni ya Belleville bazalaki. Na journée bazalaki koto yo mais Belleville ya zaki elle est donc ya zaki mutu même pas ya ko déplacer parce que ya balisaki nde mwana. Lokola mwana honoraki ye pe fala a honorer mwana tina suka. Arrivé à Ursule Pechanga, arrivé bino penza Ursule Pechanga ngo asila na été bolinga na bino Ursule Pechanga. Boya na bino to sangana, boya to sangana. To soutenir artiste. Boya to sangana, pourquoi bo souffrir na hypocrisie? Arrivé à Ursule Pechanga, tala bato bakeko tala mbango, arrivé à Ursule Pechanga na mariage. C'est quoi l'image? Ou encore l'idée c'était quoi? Lorsque Baïbsi Bino arrivait à Poutine, arrivait à Ursule Pechanga, l'idée la Bino, c'était quoi? Parce que maman Loketo Azaki na mariage. Ah! Bandeko, un an nous toyebi déjà que non Ursule Pechanga na Poutine. Bakendaka na bango na ba matanga, bakendaka pe na ba feti. Soki bomoni bango te, baza pe na soma mutu te, ba obanga pe mutu te. Bandeko malili moko ezao. Mama. Malili. Ah donc, soka kolata jacket, koluka ba boots. Moite tia moto et ça là bien. Voilà. La grande famille dit on a même la kibino yangwana. Boza la paniqué te ou encore bo kanisa pété que non, Ursule Pechanga, Ursule la zane na kinité. Ici tu es ba pe position na été. Boyo kaka ke non azala kité. Ici la zala ka bongo. Poutine, bref, abali saki. Poso ipe Poutine a déplacé ka. Elinga ozala oyeli matalana.
yo muto balisi kuna ovandela mwana na yo te parce que bino biso ba congolais tozala bongo to balusaka makambo. Biso ba congolais to balusaka makambo. Alors, a honora ki mwana na ye. A honora ki mwana na ye. Mariage ya Siana peleka ki bien. Siana vraiment azalaki. Donc, azalaki na émotion, azalaki na sengo, abeti lisolo, bon, lisolo te akanisi mama na ye, akanisi. Donc, aza mwana Esther, donc tout ça nzamba sungi na bakini wana abali. Donc, ezaka eloko a esengo. Eza vraiment eloko a esengo. Et puis, quelque part, toki peut féliciter Poutine. Parce que maloba ya Siana, et donc, bazo mbala moko na éducation. Je crois Siana yaki koloba makambo wana hier samedi. Mais sur total publication, il y a Davina pa aloba ki eloko wana. Il y a koloba ke non. Ba conseil, ba rigueur na ye, et comme ça biso basi moko ya mitu. Alors pourquoi pas to lobela yango? To yakaka ayaki na fait ité batu bazoluka irsil pechanga na sala non dirait likambo. Nzambe na bomoi. Bazoluka irsil pechanga bazoluka Poutine na kati ya sala wana bazoluka bandeko. C'est grave, hein? C'est grave. Bref, bandeko ezaki bongo, nakomi nanga ko chite. Merci na bandeko nyonso. Siana abali na ye moko alobi déjà. Mobali ne déjà zalaka fan na ye ya musalo ya salaka. Soki mobali akoyebise ke non tu arrêtes à quoi arrêter. Soki mobali na kolobise no continuer, yenda koyeba ndenge ya ko planifier ba temps. Ya koyeba ke non je suis une femme mariée. Musala nanga boye na mi pesa ba limite boye. Tout ça otala ke non e utika na muto a belle vie. Oyebi ke non ba déclaration mwana wana weta mwana na zolobo sentir que non entourage ou encore bateau bazaki na mwana wana non mutu lokola Siana kaneto moni Siana wana est-ce que bokyo imaginer que non bomona ta vidéo na moko boye abana ko bwaka ba nzembo moko ya bambwakila atata mutozolo yaka tozolo bakalinda na Belle Vie télévision. Aza mutu moko boy faut kotalela na musika hein. Parce que entourage bana oh Belle Vie aza na bango baza bana moko baza na éducation. Bana na baza na éducation te. Botala ka comportement na bango na minute muke botala ba comportement na bango ba soit disant ba bombo ba tudi na boutique. Donc ceux qui Belle Vie ko lobake non à côté c'est peut-être nani linda ya na Belle Vie télévision. Belle Vie aza na musala. Il faut longole ba sekele nyonso penza. Siko tala siko linda. Et ça facile que si c'est ba sekele wana. Pourquoi na outil déjà ba si ba injecter à quoi injecter. Alors famille bota moko peto zaka na sentiment linda Ce qui a koye pas Belle Vie mais Belle Vie ozande na musala. Et puis on a plus besoin de kolobake no Belle Vie déjà ndenge azokende na musala na za déjà na bana na ye oye moko azo encadrer yebi moko na moko. Linda koki koya mais aza déjà kaka virus. Ah toloba to ça na biso analyse dans les bons sens. Pour ceux qui Belle Vie pas un problème te. Mais à cause na musala makasi et pas Linda. Pour comportement Linda azo poser na minute ça prouve pas ça outaki. To longa na famille biologique na to total kaka famille na ye artistique place à outaki. Et la kisi mbuma ya bien te. Na opatikali wana soit disant bazo benge chef tena na ndeza ki souci na ye ba bengana nani Linda longwa wana. C'est-à-dire que nous a peu facilité. Ah ngala lobi na nga vérité. Linda za mutu moko il faut ko encadrer souffle makasi donc ko ça ne tondier ko sukola bien pour Linda ko tala avec mutu moko boye soki azaki na mutu moko bien pembeni na ye Linda angai pe abala
parce que bana nyonso belgi azala bango bandeko na oyebisa bino bango tout bakobala bakohonore bango nyonso na oyebisa bokanga maloba na nga bokanga maloba na nga Sylvia sabalaki siana ye wana kala te bamari yana nyonso baokende bakeni badaeli bango tout bana na bakobala kitoko je vous dis yo vandi peut-être na bana mibale misato koki ko encadrer bango te ndo bebisi bana bato pour soki o encadrer bango balinga ta babala bango na maboko na yo bande ko liso na memela ki bino ezaki Ersil Pechanga na Poutine bazaki na mariage ya Domazete Ersil Pechanga azane na kinite Poutine abalisaki mwana Poutine abalisaki vraiment mwana na ye oyo ya bokoli oyo ya lakisi musala mwana na honore ye na maloba na ye na mona ikutu nani Marina ndenge azolela no bien leli nini ya leli nini mais we ko yoka interview na lobi keno na leli Nathalie ndenge mwana yela ayaka na famille libota ya muke aya mwana muke formation et voilà aujourd'hui abali eza honneur eza kolela ya sengo eza kolela ya pasité. Bref, c'était au moins ça la grande famille. Bon dimanche, ici qu'ils ont mis bino partout dans le monde. Et l'autre, autres, déjà 16e épisode Nabiso. Vous avez évité ce que vous allez à la fin. Total à nous. Vraiment, filmez wana. Rien à dire. Je vous aime bien. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Ciao, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.